Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopresente bino basango na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini, lelo tozali na basango ndenge na ndenge oyo tokopesa bino na oyo etali bongo mboka na biso la République démocratique du Congo pe oyo ezali koleka na libanda ya mokili ya biso ba diaspora nyonso tu tokozanga te pona koyebisa na bino po ete ebongi malamu ete tango nyonso bana ya Congo bayebaka eloko nini ezali koleka kuna na mboka pe eloko nini ezali koleka awa na mokili na biso ba diaspora congolaise esika tozwami. Kasi yambo te tokota na kati na masolo na biso ya mokolo ya lelo. Tokozanga te koyebisa bino boyeba yango ete na date ya le 7 février tokoyamba bongo Monsieur Papi Tamba. Tokoyamba ye na studio na biso ya radio Zoomel 1000 oyo kaka ndenge tolobaki ete ebongi malamu botuna yeba mituna na bino po ete mokolo wana nde ekozala mokolo oyo tokotuna tuna yeba question po ete akoka koyanola na bamituna na bino. Mokolo mwa le 7 février nde toyambie à partir ya ba 19h30 yangwana tozali kosenga na bino bana nyonso tu ya mboka oyo bozwami bongo na mikili nyonso tu oyo bozali koyoka annonce oyo yo moto lingaka po ete omeka kotuna Papi Tamba Monsieur Papi Tamba question na yo ezali malamu mingi occasion po na yo po ete okoka kotuna ye motuna po ete ayanola yo. Pe toyebisi na bandeko nyonso tu oyo botunaki Monsieur Papi Tamba motuna boyebaka ete mituna na bino ezali bien reçu na radio Zoomel 1000 boyebaka ete tozwi bonne note tie yango to classé yango déjà na parmi ba mituna oyo tokotuna ye na date ya le 7 février à partir ya ba 19h30 boyebaka ete mituna na bino tokotuna yango pe tokolekisa yango. Ya wana tozali koyebisa na bandeko nyonso tu oyo bazali kotuna na Monsieur Papi Tamba mituna nyonso tu tokozwa kaka oyo ekotuna makobanda lelo ti le 6 na minuit wana nde ba mituna ya bato oyo tokozwa me bandeko oyo bakotuna mituna le 7 boye bakaite mituna nyonso ekotuna ma le 7 février tokolekisa yango te po ete biso tozali kozwa kaka mituna oyo etunami kobanda lelo ti le 6 na minuit nde ba mituna na nde tokozwa yango nde tokotuna na Monsieur Papi Tamba. Alors soki tosilisi na date ya le 7 na Monsieur Papi Tamba tozali lisusu na rendez-vous monene oyo tokoyamba bongo madame congolaise na kombo ya Masawa Katabana avandi bongo na ville ya Washington na États-Unis tokoyamba ye na date ya le 11 février. Na date ya le 11 février à partir ya 20h nde tokoyamba madame Masawa Katabana oyo tokotuna ye ba mituna oyo bino bokotuna. Pe toyebisi na bandeko Congolais 5 personnes oyo déjà bosi bokomeli biso pona mituna oyo botuni na madame Masawa Katabana boyebaka ete tozwi déjà ba mituna na bino
tomoni yango boye bakaete tokolekisa yango tokotuna ye mais date limite oyo ona kotuna Madame Massawa Katabana mituna na bino ezali bongo jusqu'à le 10 février. Le 10 février nde ezali date limite à partir ya minuit to clôturer. Le 11 batonyo so bakotuna ye mituna le 11 février to kolekisa yango te. Na banzi ete esikana tozali clair. Nde Madame Massawa Katabana mituna na nyosu to kozwa yango à partir ya lelo ti le 10 février na minuit. Oyo nyosu bakotuna mituna na bango na date ya le 11 donc mituna wana ekoleka te. Tango tokolongwa wana bandeko tozali lisusu na rendez-vous mosusu monene oyo tokoyamba bongo Monsieur François Yambouya. Monsieur François Yambouya azali Congolais oyo boyokaki asalaki intervention na ye oyo apesaki bargima na ye na makambo oyo ndenge nini ezali koleka kuna na este ya Congo. Oyo ndenge bomoni ete bato mosusu bazali ko comprendre histoire yango ya este ya Congo malamu te. Moto na moto azali tango bazali koyebisa kaka makambo ya este ya Congo yaza komona kaka ba femme violée na bato bakufi mais bazali mingi bazali koyeba te oyo ete tokoma lelo na makambo nyonso tozali koloba lelo 6 millions de morts nani soki ba femme violée makambo yango ebandelaka wapi eloko nini etindaka ete po tokoma lelo. Voilà yango na Monsieur François Yambouya alekaki na émission na biso pe apesaki ba explication yango ete à partir ya ba explication oyo Monsieur François Yambouya apesaki yango esalaki ete to yambaye lisusu na date ya le 12 février na partir ya 19h na Radio Zumel 1000 nde tosengaki ete na bato nyonso to balandaki émission na botuna ye ba mituna na bino pe tokotuna ye na oyo alobaki na oyo etali situation oyo ya este ya Congo botuna ye ba mituna na bino pe ndeko na banzi ete akozala disposer mokolo wana pona ko répondre na ba question na bino. Yango wana bandeko toyebisi bino ete bato nyonso tu o bakozala na besoin ya kotuna Monsieur François Yambouya mituna botuna ye kobanda à partir ya lelo ti date ya le 11 na minuit nde to clôturer. Ba onyoso bakotuna ye ba mituna le 12 boye baka ete to kolekisa yango te. Wana ezali principe na ndenge nini radio na biso ezali kotambola pe tozali kopesa pona kopesa biso pe temps ya koyeba ndenge nini ya ko sélectionner ba mituna ko bongisa yango pona kotia yango nyonso en place po ete tango émission ezali kobanda toyeba ndenge nini tokotuna ye ba mituna nyonso. Yango wana pona yango bandeko babolingo tozali kosenga na bino bato bokotuna na Monsieur François Yambouya mituna na bino c'est le moment ya kotuna ye po ete totie date limite jusqu'à le 11 na minuit nde to clôturer mituna nyonso o bino bokotuna ye à partir ya date ya le 12 février ekoleka te en tout cas ekozala rejeté donc il faut kotuna botuna mituna na bino bien avant. Yango nde oyo makambo tokokaki koloba na bino na oyo etali bongo ya bato oyo bakongole tolobaki tokoyambana pona mwa oyo na radio na biso ya Zumel 1000 pe na banzi ete bandeko o batunaki ba mituna na bino boyebaka ete radio Zumel 1000 to ignoraka motuna ya moto te tango tomoni ete motuna na yo tuni ezali kokende na sens ya malamu yebaka ete to garder yango pe na mois ya février et pe na ba date o biso to pesi bino na mois oyo ya février bokomona ba mituna na bino tokotuna yango pe tozali bato oyo soki otuni motuna na yo tomoni ete motuna na yo ezalaki malamu te ezali na sens ya kofinga ndeko biso tokotika la silence te tokokomela yo toyebisi yo ke motuna na yo tuni tokolekisa yango te po ete wana ezali motuna te wana nde ofingi oinsulte mais soki otuni motuna na ndenge ya malamu tokolekisa mais soki tokolekisa yango te ndeko biso tokoyebisa yo ke tokolekisa yango te topesi yo pe ba raison. Na yango na tango oyo tozali pe ko signaler bino boye ba yango ete lelo tokoyamba bongo Monsieur Bonagata oyo auditeur na biso pe azali kuna na Congo Kinshasa lelo tokoyamba ye po ete tozali na quelques mituna oyo radio Zumel 1000 ekotuna ye na oyo etali bongo situation ya Congo ndenge nini makambo ezali koleka lelo Mama Rosalie
na ngai Papa Roger tokotuna yeba mituna oyo kaka ndenge makambo ezali kolobama awa na poto nde tokotuna ye po ete Monsieur Bonagata oyo azali bongo na Congo Kinshasa na minute oyo lelo tozali na rendez-vous na ye à partir ya 21h nde tokotuna ye ba mituna akokoka koyanola na ba mituna oyo tokotuna ye na oyo etali bongo mboka na biso la République démocratique du Congo. Na tango oyo ya mbote tokota na kati na émission na biso tosengi bongo na Papa Botamba tiela biso nanu mondule e bongo sima tozonga na kati na masolo na biso s'il vous plaît. Azali Président Congo Bapeple bakolela ozonga Kabila azali Président Congo Bapeple bakolela ozonga Ah papa ah mama Bataba moni basi ya baba Ah papa ah mama Bataba moni basi ya baba Kabila azali Président ya Congo Bapeple bakolela ozonga Ah papa ah mama bakombata bamoni pasi ya baba Ah papa ah mama bakombata bamoni pasi ya baba Kabila azali Président Congo Bapeple bakolela ozonga Kabila azali Président Congo Bapeple bakolela ozonga Ah papa ah mama Bataba moni basi ya baba Ah papa ah mama Bataba moni basi ya baba Merci mingi Papa Botamba pona loyembo kitoko sili kotiela biso bandeko babolingo tokobi bongo na kati ya émission na biso yambo te tokota penza na kati na masolo yango malamu tozali koyebisa na bandeko nyonso tu o bavandi bongo na mboka États-Unis oyo nyonso bazali na contact na les frères Ntsasa oyo bazalaki koyembela biso banzembo ya nzambe ya kitoko oyo bazalaki bato oyo soki baza koyemba oza komona ete ba texte ya banzembo na bango na maloba bazali koyemba ezalaki kokota na kati na motema o ndenge to bandaki koloba ete banzembo oyo bandaki kobongolisa bato yango ete tolingi tokota a contact na le frère Tsasa po ete tokoka kosala émission moko na bango pona kotuna bango ba mituna surtout na o etali bongo ba evre oyo bango basala na kati na mboka na biso na banzembo oyo bayemba tozali na ba sujet ebele oyo tolingi ete tosala émission na bango
po ete to meka ko tuna bango mwa ba mituna po ete lelo okomona bato mingi bazalaka soki bazali koyoka banzembo na bango okomona bazali koloba kaka nzembo kitoko ba frère ngo bakenda wapi aboyeboy yangana tolingi ete to meka nanu kosala émission moko oyo tolingi ko entrer en contact na ba frère sasa po ete to meka kozwa contact wana pe to solola to zwa rendez-vous na bango to yeba ndenge ni toko kosala po ete to sala émission moko na bango to tuna bango ba mituna po ete ezali na bato mingi tango biso awa na radio Zumel 1000 to betaka banzembo na bango bato mingi bakomelaka biso pona kotuna ba question ebele mais tozalaka na à mesure ya ko répondre ba question nyonso te po ete mituna misusu ezalaka ete intéressé ya likambo ye moko il faut à répondre na yo po ete apesa yo misisa ya likambo mais yango na tosali ete tozali koluka nanu to entrer en contact ndeko nyonso tu oyo kolanda émission oyo à partir des États-Unis oyo ayebi ete azalaka na contact na ba frère sasa ameka okomela biso ata soki bango moko ba frère sasa bazali déjà au courant ya message o ndenge topesi bakomela biso na adresse email la biso ezali bongo diaspora-rdc@zoomel1000.com bakomela biso pe bapesa biso badonné s'il s'agit à kopesa biso numéro ya téléphone bapesa biso s'il s'agit à kopesa pe adresse na bango ya Skype bakoki pe kopesa biso po ete toluka moyen ko entrer en contact na bango po tolingi tozwa penza programme na ndenge ete tosala émission na bango pona ba question mingi bato batunaka ti lelo ebongi malamu totuna bango po ete bandeko wana bazwa mituna na bango tango mosusu bango bayebaka te boyeba ete miziki to ba œuvre na bango oyo bango basala ya tango ya kala ti lelo ezali kaka koloba po ete bato mosusu bazalaka tango bazali koyoka yango okomona ete mitema na bango ezali koningana po ete basalaka banzembu moko ya kitoko oyo lelo bato mingi tango biso totiaka yango okomona baza kotuna biso nzembu wana nani me mingi bayebaka teke ezalaki ba œuvre ya ba frère sasa oyo toyebi ete bazalaka na américain moko oyo babengaki ye Sawaski frère Sawaski oyo bayembaki ensemble na bango yango na tosengi ete na moto nyonso tu oyo azali ya contact na ba frère sasa bosala nyonso bandeko bosala nyonso boluka kosolola na bango soki pe moyen ezali bakomela biso comme ça tokoluka tosala émission oyo ete bato mingi bazalaka na besoin bayoka bango pe na bamituna mingi bato batunaka biso na banzete kozala occasion po ete totuna na bango bato wana bazwa biyano na bango bandeko babolingo émission ya lelo ezali bongo émission oyo tokolobela makambo etali bongo pona ndenge nini bato mosusu bazali komona ba makambo ezali na koleka na mboka mais bazali kosala neti bazali ko ignorer mais bazali koyeba teke ezali ba makambo oyo nzamba azali kopesa bango réponse sans que bayeba bandeko babolingo il faut boyeba yango ete ndenge ezali wana bandeko tozali quand même na ba pays développés il faut moto na moto ayeba na comprendre responsabilité na ye kotika te babanda kozwa lokola mwana moke lelo bakoya koyebiso likambo bo sans même o vérifier boza kaka ko réagir neti bana mike alors bozali na ba pays développé bozali na tout le temps pona ko linga koyeba ba makambo bazali koya koyebisa bino bandeko babolingo toyebisaka bino na émission eleki tolobi ete bandeko bomoni bato nyonso tu oyo babande kosala balere tu baza koya na poto apona koya koloba makambo na kombo ya papa Etienne Tshisekedi bosala ba cotisation bopesa bambongo wana nyonso tu ezalaki kaka bato oyo bazalaki koluka ba intérêt na bango tala lelo bato nyonso tu bakendeki kofofile na kati ya IDPS oyo bazwaki kombo ya Tshisekedi batie yango lokola elembo po ete bango bayeba ndenge nini ya kosala ba élection ba voter bango lelo oyo bato yango ba voter bango ba lakisi sikoyo vrai face na bango bandeko ezali na ba député mosusu oyo bandeko ya poto ba bengaki bango balobi ete bino boye bakaite bozwaki ba pesi peuple apesi bino pouvoir po ete bo lekaki na nzela ya IDPS pe bo utilizaki symbole
ya kombo ya Tshisekedi. Alors ndenge ezali wana boza na droit moko te ya kokota na kati ya parlement tant que biso ba diaspora oyo tozali a toujours reconnaître bokonzi ya Joseph Kabila te. Ba misusu ba bengi ba député bato ba votaki bango bato bazaki na IDPS ba pesi bango chance ya kokoma ba député ba bengi bango ba pesi bango même ba avertissement ya ba menace de mort ba lobi soki bomeki kokota bokomona. Mais bande ko likambo ya kokamwa lelo ndenge tozali koloba boye. Yoka ndenge bato ba bimi ba député ndenge bazali koloba na kati ya coulisse. Balobi ete ezali Tshisekedi te moto apesi bango pouvoir pour lelo bakoma ba député mais ezali nde peuple nde moto andimi bango. Alors, balobi ete bango ndenge ezali wana ni IDPS ni Tshisekedi ba bimisaki ba mbongo bango ba futaki ba $250 pour na ko participer na ba candidature na bango mais bato batika nde kokosa koloba ete bango ba utilizaki cachet ya IDPS pour ete baluka moye bazo ba voix. Lelo bato na balobi ete bango soki ba vuzui ba voix ezali pour na cachet ya IDPS te mais ezali pour ete peuple nde apesi bango confiance. Pe bango balobi ete soki ba congolais oya diaspora baza ko continuer ko sala bango menace baye bakaite bazali prêt à traduire bango na justice pe balobi bango ba ko kota na parlement pour ete ezali volonté ya peuple. Alors bandeko ba bolingo tango toyebisaka bino ete il faut ko sala attention bato mosusu ndenge bazali awa nazali koyebisa bino ya solo bandeko bo fungola matoyi boyeba bato mosusu na ba promesse kaka ndenge Tshisekedi bandaki ko sala ba tourner na ye awa na ndenge bato IDPS bandaki ko sala ba tourner na ndenge pesaki ba promesse na bato kaya soki na zui bokonzi na ko pesa bino ba poste bo bato mosusu ba bebisaki donc ba salaki ba dépense ya ba bien na bango ba mbongo na bango ba misusu ba teki meme ba bien na bango pona ko tia mbongo anje ba yeba kaka Tshisekedi akozwa bokonzi. Lelo bato wana bakomi na ba keske se mingi na poto mabala mingi ba discussion koti makasi entre mwasi na mobali po ete ba famille ebele batikali na eloko te na maboko po ete mbongo nyonso batiaki yango anje na makambo ya IDPS mpona bakanisaki ete soki Tshisekedi aleki bameka kokoka korécupere bamakambo oyo toza koyebisa bino bandeko ezali jete biso radio Zoomel mi soki topesi bino information boyebaka ete information wana euti na source mpe ezali vrai. Surtout na Canada bandeko ba famille mingi batikali main vide ba mbongo na bango basali ba dépense esika nde baluba ebelo bazaki na Canada o esika ba bimisaki ba mbongo na bango ba pesi batikali na keske se na tango tozoloba boy pendenge ezali na bandeko ba bolingo bato yo nyonso to balandaki Tshisekedi oyo bakendeki po ete basala bapesa ba candidature na bango na ndenge ya ba députation nationale bandeko ba oyo babimi bandeko lelo babimisi vrai face na bango balobi bango bakokota na parlement ou bien basala pona peuple ou bien batika musala ya politique donc le kola peuple aponi bango baza na voix mususu bango bakolanda te bakolanda voix ya peuple. C'est la première fois batomboli mongongo po baloba ete voix ya Tshisekedi ezali voix ya peuple te bandeko pona koyebisa bino ke na makambo nyonso to tozali komona lelo mutu na mutu azali koluka intérêt na ye mutu na mutu azali koluka intérêt na ye bandeko bomi kosa te nde yango na omoni ba makambo ngo nyonso to tozo komona yango lelo yango na tozali koloba bandeko ba bolingo il faut boyeba yango ke moto akoya kobima penza lobete aye penza anga mo santo obo azali te mutu na mutu tanga aza kolobela likambo ya Congo ayebi eloko nini azali koluka comme intérêt botala kaka ta na Angleterre esika ya ba combattant nzoka nde tango babandaki kosala ba makambo na bango ya makambo ba combattant na Angleterre ezalaki nzoka nde na ba cotisation babandaki kosala nzoka nde ezalaka te soki bozosala mpe bamakambo bacotisation eza kopesama ezangaka te bato bazalaka lokola badongola misu oyo batalaka bato bapesaki combien oyo wana apesaki combien baza kotala me bavandi ndenge bato balobaka te ntango ezalaka kaka komona bazomona mbongo yango ekotaki ezosala mouvement te ale babandi kobwaka mopepe bandeko ndenge toza koloba boye mwana mobali oyo babengi na nkombo ya Aimé Kabangu
yende alingaki amema ngambu po ete heureusement akendeki na plateau ya télévision amemi na bapreuve ya bambongo ablakisi po ete ndenge ezalaki wana bandeko basi babandaki kokanela ye balobi ete alie mbongo ya bapeuple oyo bapesaki eyindi bandeko mpo mona ete congolais azali kaka moto oyo azali moto ya confiance te bandeko Kabangu Aimé Kabangu aye ntina plateau ya télévision aya bimisi bambongo alakisi alors que kaka baninga na yo basalaka ensemble basi balobaki ete Aimé Kabangu asaleli bambongo wana ekomaki soki Aimé Kabangu wana sombi mwa pantalon moko bo Aimé Kabangu atouché na mbongo bakomaki kolobaloba Aimé Kabangu ti aye koleka pona kobimisa vérité yango na tozali koyebisa bino bandeko il faut monaka mosika obo tozali kosala ezali lit pona Kongo te ezali nde lit ya intérêt ya moto na moto bazali koluka bandeko lelo toza koloba kaka pona ba député wana oyo bazui décision bato mosusu bakomi koloba te ba député na foto boma bango boy mais bozoyi bateke même ye moko Félix Tshisekedi azali même avis na ba député wana yepe akokota na parlement bon mata kita pona nini bandeko boyoka tango solola kina wechi après avoir koloba liboso lo bika biso monike tokende kokota na parlement bongo tozala pena batu wana o batrichaki et bongo to benga na ba collègue jamais bane mais na suka aye kolobelo ko moko epesi conclusion maloba na ye oya tali si penza vérité lo biboyi alobi mais na suka nango pe faut tokota nanu to solo la biso ni to vanda na to solo la pomoni batu mususu batekaki ba mapangu na bango batu mususu batekaki ba mituka na bango po ete ba participer omoni wana nyoso tupe ezali kaka ba makambo il faut totala yango nyoso bani donc azoyi sabino indirectement ke ndenge ezali na ba dépense batu basali e ro kende ka boite suka nango il faut tokota mais bandeko eloko kaka toye komona ete a utiliser le kuta po alobi te batu batekaki ba mapangu na bango ba misu ba mituka na bango ndeko na Congo pozwa $250 ezali kambuku to toka lupangu te ezali kambuku to toka mutuka te $250 mututu oya yebi kaza courageux aza na possibilité na kati ya Congo ya kozwa yango alors wana nde en tout cas Félix akosi yango na tolobi bandeko soki ba politicien baza koloba makambu il faut bo observer ka biloko bazali koloba yango na moni ete eloko nini etindaka ete ba combat batikala na déception po ete tango ba politicien na balobaka mingi ba atiraka attention na makambo bango baza koloba te yango na tango bayaka ko passer na ba acte na bango nde monaka ete ba combattant mingi batikalaka na déception basali biso boye boye bakomi kolela lela ezali pasi mingi pe mao bandeko ba bolingo na tango oyo tokotika sikoyo moma kitoko bolanda interview oyo esalamaki entre Francis Kalombo na avocat du diable oyo babengi bongo Papa Wechi oyo asalaki na Francis Kalombo, honorable Francis Kalombo. Bolande ndenge honorable alobaki en tout cas na kosa yote maloba ya honorable Francis Kalombo et pesaki penza grand paiement et pesaki grand paiement na monsieur Wechi po ete honorable Francis Kalombo a tchaki bango penza contre mira lobela ki bango vérité na banzi ete na tango oyo na tiki moma kitoko oyo bokolanda na monsieur Francis oyo bokolanda na monsieur Wechi oyo na interview oyo asalaki na monsieur Francis Kalombo bandeko babolingo nazali ko senga na bino ete boye baka ete na émission ya lelo na sali yango nga moko po ete mama Rosalie azali quand même na moi ba occupation moko ya moke akokomela biso na mwa retard awa na studio nde yango wana bomoni ete émission oyo tosali yango ye azali te nde émission oyo koya na basima ya bangonga nde akoya po ete azali na mwa ba occupation moko boye ayambaki pe mopaya na ndako il faut asoccuper na bana pe asoccuper na mopaya wana donc akokoma na mwa retard asengaki beskise na ye po ete tango mosusu bato mosusu bakomi tuna ndenge nini kaka Papa Roger ye moko lelo alobi soki na lobi yango boye ezali po ete na yebisa na bino ete lelo mokolo ya lelo ngai moko nazali na nzela ya émission ya mokolo ya lelo pe boye baka ete na sima ya bangonga nde mama Rosalie akoya ko rejoindre biso po ete tokosala émission ya monene oyo tokoyamba bongo monsieur Bonagata a partir ya Kinshasa wana nde mama Rosalie akozala pona tokotuna ye ba mituna na tango oyo na sengi na papa Botamba kuna na régie chela biso ba image s'il vous plaît.
Honorable, bonjour. Bonjour. Oui, avant tout, félicitations, Toyo Kike au passé. Merci. Bonne situation, Kuna. En tout cas, la situation est très très calme, ma Cambodien se va bien. Et de part et d'autre, quoi, il y a la opposition, il y a la pouvoir. En tout cas, la situation est calme, tous les cas bien. Batu ebele awa na poto bazoloba ke fraude ezalaki mingi pe candidature na yo na réélection na yo oburaki ba urne otrichaki okoyebisa bango nini? Merci beaucoup, mais je pense que ceux qui baliba lukabato ba trichaki to ba buraki ba urne, en tout cas ils ont un chef nangate et pas nangate. J'ai fait un travail considérable d'ailleurs sur Otali na Funa, naza numéro 1, nam na gagné na Funa parce que ndeko Basil na Dio Mindonga là, ceux qui voté qui bango lelo ya po bataki voter Etienne Tshisekedi. Donc total la personne qui va appliquer en gros puisque balobaki Tshisekedi d'abord. Donc, tu évites à Tshisekedi à l'objet, regarde ceux qui vont avoir un parlement ou pas. Donc, Mengaï va voter qui n'a pas Francis Kalombo, pour n'a pas acte, n'a posé na terrain, pour n'a pas population à Zarango, à voter là. Mais Bango, ils ont au nom de Tshisekedi. Ceux qui vont voter Tshisekedi, ils vont gagner. Ceux qui vont dire qu'ils vont gagner, sans qu'ils vont voter IDPS, mais ils vont gagner. Alors, donc, on va comparer à Bango. D'ailleurs, qui n'est pas la plainte à la Cour suprême. Nous avons contesté l'élection, la réélection. Donc, nous avons contesté à Batoussou Nengaï, nous avons dit que il y a mérité qui voilà, élu. Nous avons dit que puisque j'ai vraiment été élu, il a besoin de bouler la unité. Donc, la lobité qui est parfaitement macamouté, les cas qui toquent partout, non, il y a eu des problèmes par-ci, par-là. Non, mais, il y a des éléments à Monique qui va pouvoir aller au Cour suprême et puis, si ça va pas. Oui, et à part ça, il y a aussi bah, réclamation au niveau, il y a bah, élection en général. Et c'est là qu'il y a parce que Centre Jimmy Carter et l'oba qui bah, irrégularité, c'est là qui moi mingi na ba ONG ebele na niveau na yo. Omoni yango ndenge nini? Mais tout ce rapport, il y a Carter. Voilà. Le rapport à Carter est clair, on dit que oui, il y a eu des irrégularités. Mais il soulignait bien, il dit malgré ces irrégularités, l'ordre établi au NGCN a publié, ils allaient juste. Et Carter reconnaît que Kabila a été élu et il a battu Etienne Tshisekedi et qu'Etienne Tshisekedi ne pouvait pas être élu président, donc Abibaki deuxième. Donc, il y a un rapport à Carter. Tangango malamu, bao bazo yango, batanga yango na katikati. Pour batanga yango bobimana conclusion na yango. Ba irrégularité ezalaki, mais ezalaki na chef ya nani parce que so ba beti batu na kabea kamwanga. Ba beti batu na mbushima ba bengani batema batutu batiki batu ba voter Tshisekedi. Est-ce que waneza na faveur à Kabila? Awa na ville à Kinshasa, bomona iba petit na baja ya CNI, na batu ya opposition, bomona i Frank Tiongo, abemi na baja ya CNI, aki okakisa bango na Monisco, pour yanki bazo tricher, bomona nanke, il a présenté ses excuses. Mais il y a un avantage à Nani, il y a des avantages à Nani. C'est l'opposition qui lui-même s'est mis dans une situation pour perdre, et ils ont perdu. Donc, le rapport Carter a été clair. Il y a Golubake, et la irrégularité, tout le monde reconnaît, et ça, tout ça, la Congo. Même dans la poto, aux États-Unis, il a fallu battre la récomptage et l'élection à bouche. Tout le monde a partout. Bon, c'est normal. Et tout ça, ça everyman, il pose mais Carter a l'objet qui ordre d'engue d'imagi wala Kabila gagnaki. Donc, tu as discuté sous poignet dans votre rapport à Carter. Alors, tu as fait ma conclusion. Mais Cardinal Monsengo y a peu ça qui peut rapport naie à lobby Etienne Tshisekedi azwa qui va voir belé koleka président Kabila. Mais oyebi eza mawa botika ngana s'opposer na cardinal te aza muto autoropesa ba respect mais toujours comprendre j'ai à cardinal. Cardinal a appuyé qui binono so boyebi Kengo Adondo. Maintenant na moni que Kengo azuité
alingi sikoyo acha ambrima na ya azocha en faveur à Tshisekedi te bambrima bazocha balingi esala mobulu après baloba ke non constitution et pose batikali kosenga abolition ya constitution te donc constitution elobi ke au cas où il y a une capacité à Kabila Bosala, exemple président à Sénat Mouta Bosala, donc bazo connaît qu'on roule pour la Kengo, donc Kengo a besoin pour organiser des élections, mais tant que Kengo a comme président, on va mbongezate moyen à ça la élection, ça c'est donc on va faire le pouvoir. Il y a moins d'âge dans le bazo ya pour la de la Tshisekedi et même si à Zolo Bawana Malobi, par quel mécanisme? En tout cas, les amis de Wechi, Tangaki dans la Nessengo, ce qui est cardinal dans ma propos, vous avez dit que l'Église catholique a été observateur pour observer l'élection, on a témoin. Il fallait l'Église catholique à s'appuyer sur le rapport, il y a observateur, il y a témoin, voilà, témoin dans la lobby qui na bureau tel makabobo eleka qui place tel tricherie la qui bisika boye et voilà ba résultat oyo batunana ya bureau ba pesi mais binomo bomonaki chaque fois que le cardinal a donné des chiffres la qui somme ya omona que na niveau na ye après ça il ba chiffre que nani atanga ki ba chiffre boye et que en réalité avec qui ba somme c'est lié bande wana et monani que passer Burundi atikala otanga ba chiffre wana te. Mais il fallait quand même faire la repentance. Par exemple, il faut tout là. Il fallait que la mission publique a battu la bosse anaki, le chiffre n'a pas ça rabine, il y a par erreur. Voilà, il y a en tout cas, il y a qui bon côté. Non, ça y a monté. Donc, ça n'a pas qu'à on dit à l'église, et ça la voix qui nous tente à la canaille. C'est normal, ce canaille, yo pour qui est poli, et ça l'a pas si. Mais comme ma mission bandivito kabwanate, c'est ce que nous regrettons. Là, la soye bisayo qui effectivement, Église catholique, il fallait s'appuyer dans le rapport à l'Obanabiso que voilà, Nakabe Akamwanga, empêcha qui François Mouamba a voté, Babeti Batounae pendant 2 km, il y a coupé ta frappe, parce que vous savez, 2 km. Ils allaient mapper pour la démocratie, pour l'élection, tout le monde dit dans la partialité. Et puis à l'Obanabiso que voilà, la moyenne dit, tu vas bien là qui va tout nyonso. Batika bataille de personnes voter, des personnes qui voter Moutousou Mabé. Tout le monde dit, mais la tricherie à Zoloba, la chef a dit, et puis ça va le bien, si c'est qu'il a gagné, il fallait que ça va chiffrer. Voilà pour Nanga Tshisekedi a su autant, voilà ma PV, l'observateur Nanga Baye Nango, voilà c'est ça la vraie vérité, c'est comme ça qu'on peut amener partout la vérité. Si on a besoin de se discréditer, tout cas on a débat après là, non, alors nous continuons, on ne pas n'a pour la solo, celui qui a contredire le solo, nous bandimiнаye. Ils ont passé. Donc, débat on a un report, on peut aussi dans la contredire le solo, ou muto a pas peut ça le solo alors que ou ya solo pesa ka na sentiment ya moto. Parce qu'il y a pas ça muto. Ba deux gens sont pas ça peut partout. Mais les lots les les conséquences des l'église catholique est divisée. On a ba musuba d'accord, ba musuba d'accord te bandibi bakabwani est-ce que au côté ya côté makambo ya élection apporter unité na mboka to unité na église. Mais Moutou Oyo a na division. Et les amis de Wechi, Olobi? Moutou Oyo a na division, on dirait, Zande président Kabila, parce que biso avant, tozalaki na biso bien, ba problème Oyo zalaki te, depuis hier, à la pouvoir, to komi ko potana moyete, ba division et koti, ba Rwandais, ba komi ko beta biso, ba pays frontalier, makasi ba Congolais et Sili, l'Olenda ba Congolais et Sili, fierté nyoso, au monique, président Kabila za ya origine, ya makambo nyoso ezoleka na Congo. Mais les amis de Wechi, vous avez battu Moronde, vous avez fouka mabo Nzambe, pardon. Et puis vous avez Nzambe, en tout cas, c'est la président Kabila, Mikole Bele. Pour Kabila, kuta imboko ne tanini, vous si la somme. Alors, vous avez bandi wana ba si la somme. La négociation banana mboka na bisoka après indépendance, mutinerie, Tananarive, conférence, Kabila eba la conférence nationale. Bambitineri bo banana na bota mate tango bandi ba négociation na mboka na bine simba te Kabila yalaka fuko senga merci bo fuka mabo senga Nzambe bolimbisi bamba te c'est grâce à moi na akuta ki Congo ndenge ta kuti Congo ya kutibize Rwanda bile bozolo ba Rwanda si anexaka est mobile. Mes amis de Wechi yo za journaliste ne no sali ke bon de téléphoner nous ta toma il fallait que ça la 00250 au botani que pour que les toma il fallait que par Rwanda zo vita. Vous avez dit que pour que il fallait que par l'Ouganda, vous avez dit que
Kabila te mutaxi akutaki yango te akutaki yango yete mutasilisi yango toke na dialogue intercongolais banda batata na biso nyonso batisekeli babanda ba négociation esimba te bofela biso eloko mune na conférence nationale souveraine bango moko ils ont bradé les acquis de la conférence nationale souveraine basila soni te boka kolobela Kabila grâce ya Kabila dialogue intercongolais ebota fui ya gouvernement ya transition peut mettre fin na 15 ans ya transition na mboka na biso. J'en fais de l'histoire politique ya Congo na université. Attention, fais gaffe. C'est un mouton que Kabila a recoupé na mboka oyo bino bato tout ba la poto de l'eau bakima kinguke bala bangunda Kabila te. Bala bangunda tanga wala ceux qui mboka ala kabele wala mbele bokena kingunda na poto mbele bokimaka Kabila a recoupé na mboka pose à 5 litres de carburant faut faire une semaine na station essence. Au pousse à mutuka une semaine. Ayo kuta bateka la tomate na sachet. Quand il prie soyo ba koma koteka na balabala ba petit baleki na tongo atiro na ba brosse pour brosser mino. Ina et comment na malgré ba trouble nyonso wana batu babanda kolia 3 fois par jour banda ye azana pouvoir batu balia kalisusu te batu bazwaka ba salaire te yibino na bino kaka yo moko Francis soki ozana 50 voitures ba mosusu kaka bino une minorité de gens ne bozo zwa mbongo ya Congo bozo juire na ngo bo commission na basi soki 50 makambo nyonso kaka na régime ya Kabila na lobina yo boye Kabila tanga ye na mboko yo aye kokuta ba fonctionnaire balaki na 5 ans d'impayement 5 ans akuti abakisi pe 5 ans mosusu ya abakisi 10 ans bakomi na 15 ans les amis de Weti yo kana sidisa Kabila ya kokuta ba fonctionnaire ba na 5 ans d'impayement tout la Jean-Pierre Bemba Kabila futana ba oyo balaki na rébellion pe mali ambonga ba fonctionnaire ya est ya côté ya rébellion za il faut gérer pour Kabila malgré qui président obi na ko futa nyonga ba fonctionnaire akuti ba nyongo wana ya 5 ans et puis akuta ka lelo je mets quiconque a défi malgré ba na salaire muke tous les mois ba fonctionnaire ba futa maka sans koloba o quoi que ce soit donc tous les mois ils sont payés de deux sangaike nzala mais soki mboka alaki te bato baliaka 3 fois par jour bokima poto pwani kina kobwaka kinguta pwani Kabila moto akimisaka bato aokita bango na nzala yango wana baangi ba demander d'asile ya nzala yango bakendaka biso to ngai nayaki na visa d'étude nayaki kobwaka te ngai nayaki na visa d'étude ngai nayaki na visa d'étude na période wana tobande koya poto na ba bourse d'étude tobande koya poto na ba bourse d'étude bozonga te poanini soki mboka alaka malamu boke na bourse bosilisi fale bozonga soki bozongaka te seke mboka alaka mate non eza choix ya mutu lere biso toyaki na bane 80 toyaki na bourse d'étude toyaki bangulu te ba système ya bangulu c'est Kabila famille Kabila nde ememi ba système ya ngulu tolobaka pe polele. Les amis de Weti tango makambo bangulu bandi Kabila azana nini mais Kabila eko kuta pe papa sinyo soso bana akuta ki azu ndika kosidisa yango et lelo oyo fonctionnaire nyonso aza payé akuta ki ba professeur à l'université ba futa maka $20 lelo bana $2000 o matalikolo kitana c'est ça les vrais chiffres et ils sont payés tous les mois akuta ki ba médecin ba futa maka $10 lelo bana $1500 o matalikolo kitana se yangwana mutazo sala musala donc azana bilala ya ko brandir akutaka na Kinshasa awa otambola kutu polo ngwa okoma na barumburiye soke bembe kufi na bumbu ba ko maserke na mutu oba ya na muti na presque kazano avaki de okunda lelo esila fo bondi mamutu tolobite ke passe sili na lobi bien ke batma ko souffrir mais souffrance ayi ko kuta yango azo lukande na ko sala passe di sa yango lelo yo bato ko kantaki souffrance wana mingi ba ba démagogue ide pesi yango okufite balobaki Tshisekedi d'abord ba député nyonso bali ba okenda bango na parlement bakolanda ye kuna na limité te scoop na pesi yo oyo nyonso baza yeli balobi bakolanda bango Kabila donc bayali kaka po babota non balandi Kabila te balandi Kabila te parlement existaki avant naissance ya Kabila bakeye kosala na gouvernement ya Congo parlement eza ya Kabila te Tshisekedi alobaki gouvernement ya Congo dirigé par Joseph Kabila. Or, Tshisekedi pas l'oublié à président,
azana oya ye gouvernement obimisa na ba élection na ya osala sikoyo balandi Tshisekedi to bala. Alors entre Tshisekedi na Kabila, qui est le vrai élu, qui a la reconnaissance de la population, parce que même les députés à IDPS balandi place pouvoir dirigé par Kabila balobi bakolanda ya Tshisekedi te. Donc eux-mêmes le traitent de moins sérieux. Je vous mets à défi. Tshisekedi d'abord. Ceux qui bakolanda Tshisekedi d'abord, ceux qui bakolanda Kabila d'abord. Tozana deux présidents. Tozana deux présidents. Président Oyo ya Minduki, président Oyo Atrishaki, na président Oyo peuple eponaki ye Etienne Tshisekedi. Comme Kabila zala Minduki, bon a dirigé la Minduki. Donc comment peuple a koyi kolanda? Comment peuple a koyi kolanda président wana Oyo azala nini te? Balandi ba institution. Balandi ba institution ya Congo, balandi mutumo côté. Ceux qui balandi ba institution. Bon voilà, les amis d'alinga kopoza maele mingi. Balandi ba institution ya Congo. Et lingolo ba institution ya Congo, ezali deux présidents, donc eza président moko. Donc Tshisekedi azana est président. C'est pour même Batunaye, balandi président Moussousou Kabila. Ngolo ba institution oyo établi Joseph Kabila balandi oyo apretaki serment devant moi si na ena banzumu na ba sanité balandi Kabila a prêté serment devant la Cour suprême tel que constitution donc si faut Moussousou apretaki serment na cas militaire apretaki serment na cas militaire aussi Kabila apretaki serment na cas militaire si c'est qu'elle a prêté devant moi si na banzumu na ba sanité. Mais Kabila a prêté devant la Cour suprême, l'ambassadeur, le président Moussousou Bayete. Comment expliquer que le président Moussousou va boycotter Kaka Mugabe, Oyo. Pour la nuit, le président Moussousou Bayete. Comment expliquer que Obama a prêté serment devant aucun chef d'État? On a une théorie na bango. En 2006, a prêté serment devant le président Ebele. Le président Moussousou Bayete, va saboter, va s'en foutre. Waneza pobo miyoki se lengi, lengi na bino, mena ebisi yoke, batu ya IDPS, na o Tshisekedi d'abord, bango nyonso baye sima Kabila, alakele le, ngolo bake kuneza ba banture, bango moko ba comprendre, na ebisaka yo les amis de Wechita na Banship, na lobaka batu wana bakeika bapo bazo ba manda bazo bima ete. Bazo pousser balela et à représenter derrière la preuve yango yote yango yoto tchebino devale fait à comme moni ba combattant bo beti ba tupamba bo padi ba magaza ba tupamba bo buki bilora ba tupamba alors que réalité zali que hier moko Tshisekedi reconnaît que Kabila mutakanyaki a reconnaître te yango na lingaka yo kozeri na ngai na yo ezalaka polele eloko moko na lingaka epai na yo kozeri na ya yo na ngai ezalaka polele mais on répondre na question na ngai te yo répondre na question na ngai te on répondre na question na ngai te pona nini ba président Moussousou bayaki te pona nini ba président Moussousou bayaki te ba s'enfouter président Kabila likambo wana on répondre yango te comment expliquer même ça soit été. Comment expliquer ça soit été? Donc, il y a ça président à Tchanana. Na répondre au bout. Ma président Nyonso Bakendaki na prestation de serment ya Obama te. Na États-Unis, ma président Moussousou va participer à te. Na États-Unis, ma président Moussousou participe à te. Mais en Afrique, il faut ma président Moussousou ba ya. Net il a 2006. Non, na 2006, le président Bazalaki est belé. Na 2006, Nazalaki wana, le président Bazalaki est belé. Le col yomoko lobike et zalaka organisation et que pour prêter serment pour un pouvoir, ils ont dépendre de la président Moussousou te, ils ont dépendre de la constitution en Mboke lobby. Constitution en Mboke lobby, le président élit prête serment devant la Cour suprême de justice. Point barre. Babakisi, o batumusu te batumusu ya nango ba invité o ya no feti. Olingi goya oye, olingi goya te batinda ki bango nyonso ba représentant na bango batinda ki ba ministre, ba premier ministre, donc c'est-à-dire ba grand responsable ba ya ki na investiture. Donc ils ont été représentés tout simplement pour la fête. Donc les restes de ma considération aux
côté. Mais ce qui yo tindi invitation na batu. Yo tindi invitation na batu po baya. S'il vous plaît honorable. Yo tindi invitation na batu po baya ko participer. Batu wana bayete. Hein, au moins que ça dit moi, hein? Et ça dit moi bien té, c'est comme si ba considérer kayoté. C'est ça honorable. Non, mais bien té wana réponse n'engage pas encore. Et l'ingolo baké même Etienne Tshisekedi na batu na ye ba reconnaître pouvoir ya Kabila qui est le président va travailler là. Donc coup de chapeau faut obéter là. Et d'ailleurs les ascoupes pour na yo ba te belé ba et je te donne l'information que aujourd'hui nous parlons tous les élus de l'IDPS qui ont été élus, soit en tant que membres de l'IDPS, soit en tant que soutien à Etienne Kabila. Bango nyonso bazaliawa, bango nyonso balobi bakolanda na bango Kabila po yende mutantaniaki na institution yango alande tokende. Donc yonde olobi, bango balobi na noté. Yonde olobi na place na bango. Bon, les amis de Weti, yo za mutu akala baskupite. Na pe na mutu na neti prophète, yo yebi yango bien. Na annonsaka oye koya. Oza mutu liboso na annoncer oye koya. Yebaka déjà que bango nyonso babua kisi ya otika la ye moko sans batu po batu tout bakoya na bango na parlement et du coup ils vont reconnaître que les institutions valables les alliés au Kabila zo diriger et non au yé alingaki ko diriger na sa d'état manga. Il faut pas oublier yo ka raisonnement na bango balobi boye les amis de Weti soit scoop yango yo batu nyonso wana ya IDPS balobi boye na 2003 tant transition Salamaki Tshisekedi alobaki lokola ya vice-président te batu na ba participer te bayoki la ki na 2006 tant élection salami aboya lobi IDPS va participer to fanda bayoki la ki ba participer kité mais ya zo ki moi si na ena bana ba na poto ba soigner ye ake kolia malamu makamu nyonso malamu bango batikali ba chômer mabumwe kondi ba nyo kwani a uye na 2011 awa ayebi bango lobi mbalo to participer bazi moi ba miete ba mbongo na bango ya ba économie bobo sala te que pour la candidat na IDPS il fallait pour futa sous mbongo alors ba futi pe ba mbongo wana lelo yo ba gagner alors bina bango ba kende te ya ozavio na mwasi na ye azongi asaso minda kutena poto ake kofanda bango walisuma kufa su ngala keza alors akopesa bango nini balobi malo yende mutu bakolongola bakolongola ye na IDPS bango bakokodile IDPS na bango bakei babandi kosala mosala bango omoni kufa ya parti. Donc yo za na scoop déjà yebaki bango nyonso na soutien Etienne Tshisekedi na oyo nyonso esi kufi. Donc ye moko bato wana tout ba reconnaître bango Kabila président donc bake na bango. Donc la minute tozo loba atikali ye moko na limité na banzungu na ye na basani na ye na mwasi na ye ndena lobaka ke Kabila en autorité ya atikali en autorité sur wana le reste bake na bango soutien ya Kabila parce que ba monike bilo wana ya na ba aventure Congo a beau vivre sous la table de l'aventure. Il y a les amis de Wecho Yebike, alors qu'il lundi, journée morte, Moutalandi, Atan, Zinjapama, Kinaï Moussala. Journée morte, et sous tu as bien lundi. Moutal, sous les côtés, à se représenter les sous-souriers. Vous connaissez Moutanga, ma pomme, vous connaissez mon pétard, les sous-souriers, et quelqu'un a vu la porte, Moutobozo, rêvé, quand c'est qu'il a la gare, il y a quelque chose. À Sili, Moutarolanda Azate, et le Mol César Langoté, c'est un homme du passé, Naïd Sarabino. Il a fait son temps. Nous lui devons beaucoup du respect. Voilà un homme politique qui est un modèle, mais à chaque chose, il faut que ça la ta à l'équipe. À Tika débordé, pop d'ailleurs, alors que c'est si, Talalelo, des gaz aussi là, à ridiculiser notre propre batounaï, ou la propre famille politique. Chose impensable, la bino la poto. Vous allez nous rêver, mais il y a la précipité prophétie. Dans 15 jours, au moins, on a un parlement. Parlement dirigé par Joseph Kabila et non Parlement où il y a le puisque lui a dit qu'il ne reconnaît pas ces élections. Mais eux, ils disent nous reconnaissons ces élections. Et comme une dichotomie. Donc, tout le monde a pour m'asuiter. Laissez. Jegme Savani azuité. Il y a un barouka, Babi Babatuna, na pétition pour Barouba perdre, mais Barouba Zui, au peuple à pourrir, le Bibamon de ma représentant. Laissez le temps au temps, d'ici 15 jours, Toko Yeba, ceux qui va député IDPS, va aucun parlement, ou bien Bagolanda, Etienne Tshisekedi, na limité. Question Mosusu, Mokonjina,
mokonzi na yo tozomona ye lisusu te aza wapi mais soki azalaki te bozwa bokonzi te po ozolobaka aza te aza na kinshasa afandi calme d'ailleurs oyebi information mokolo akitaki na aéroport po aya na ntiango batelemisaki ye atambola na makolo atamoi na makolo motu to azibika ye eza kaka bino bakuna motu bokomona ye to bozokamwisanga. Parce que awa image moko tozomona te yango na poser yo question est-ce que aza na kini ou bien aza na côté moko boye oyo totangaka kombo te azali na Kinshasa calme bokomona pe image bofanda kaka bomilobela bomiyokisa elengi na basola lokuta bomiyokisa elengi ale sukasuka nango bokotechante omonde bakolemba sukasuka bakokubula mpese il faut être moko torelever niveau ya raisonnement na biso bacongolais biso moko tozoboma mboka na biso tozosisa lokuma mboka na biso moyen barespecte biso mpe eza te alors biso eza te lokuma mboka tozongisa yango. Le 16 toyoki ke marche ya bakretien ekozala est-ce que ozali au courant na marche wana le 16 février mais marche ya bakretien biso nyonso mpe toza bakretien soki bakretien basali marche mpona to commémorer 20 ans ya mort ya bakretien oyo basengaka démocratie le fait que démocratie ekomi sikoyo na Congo yango wana ifo tomarche mpo tocommémorer mémoire na bango classe na bango babundaka mpe démocratie ekomi tokomarche biso nyonso. Donc ça bien, et là il demande malamu au moins pour une fois, on a pensé à ceux qui sont morts pour la démocratie et que les autres communes la démocratie. Mais ce qui est allé que l'opposition dans un marché, à Kanesi qui a marché, nous Roseloko, et ça zéro, peuple comme on a ça les biloguana. Ayebi que Joseph Kabila Moutagana qui élection et que l'élection sont marché dans vous, on est comme bilogo pamba. Les amis de tu vas donner le salaire. Ok, sikoyo nalingi na poser aux question oyo tungisa ba congolais belé est-ce que boko changer constitution na article oyo elobi dernier mandat ya Joseph Kabila yango yo yo ko voter loi wana ekozala ndenge nini selon Francis Kalombo za député soki député moko aye na parlement alingi a changer constitution article wana réaction na yo ekozala ndenge nini? Mais les amis de Weki, dans le Sénégal, il y a na Sénégal, malgré la limitation mandat, il y a président Bango à Tchéki qui va valider le mandat de Akende. Non, nous sommes légalistes. Naïf Francis, Naïf Sibino, que nous allons respecter la constitution à Congo. Objectif Nabiso, les alliés à Volunato qui est au-delà du peuple congolais à Ponakiti. Donc, mandat ya président de la République la lobby to après lobby et alors du jour le moment venu où va représenter biso na parlement to étudier na ba député nyonso mais to yeba ndeni to tambusa mboka to za ba élu ya peuple to za ba élu ya ba dignité. Non, répondre à la question na ngai te soki balingi ba changer constitution l'article wana que mandat ya président est comme illimité réaction na yo en tant que légaliste on peut permettre Joseph Kabila à la 3 ou 4 mandats ou bien mandat nae asuka yango oyo. Les amis de Weki, constitution anana Joseph Kabila yemoka botaki yango. Donc ça na mutu na oke question zo tout nanga eza à l'ordre du jour té ce qu'on a répondre au pour nani ni soki c'est réel dans le présent. Soki loko mokolo wana otuninga mpo na présence qu'on a moni yango te eza irréel dans le présent soki bolingi bato poto balingaka soki bolongwe na awa bokomi na awa bolongwe na awa Kabila a paralysé aza na Allemagne na hôpital moko boye mais bino boza na poto Allemagne tike eza moins cher boke na hôpital yango te botala ye oyo ake na Chine akimi na bato oyo ake boyoki elengi bolekisi lenda bino baintérêt bambongo ya pasi papa boso na bana bino ba miliki na ba nini ba lia bomba ba ba McDonald boso si sa ona ba téléphone na ba internet bo gagner nini wechi mais boko la mboka na biso to bongisa mboka na biso ndenge Kabila sa ba ndiko bongisa na malembe to lobite ke Kabila ana monopole ya bongisa mboka oyo tout ça a besoin de connaissance de part et d'autre. Donc il faut pas oublier que dans une démocratie l'opposition a un grand rôle à jouer. Mais j'ai l'impression que bino bobo na ke o to sala na parlement et ça ka bilo ke uta na pouvoir mais pas du tout.
par voie au moment c'est amendé la plupart par l'opposition. Et l'opposition propose aussi. Mais yo moko olobi awa ozalaka visionnaire. Ngai pe nazaka visionnaire. Yango na lingaka nazwa yo na interview. Tozo sala vision. Na ndenge tozo kende. Boko changer constitution, boko changer te. Parce que le seul combat etikali na 2016, soki bo changer constitution te, akei na ndenge ya bien, to lié moi statut ancien président avant de pembeni, comme ça l'élection présidentielle à 2016 et que ça l'a ouverte à tout le monde. Vieux Chichi a kozala te, vu le poids de l'âge, Kabila Azate, Francis P. a koki kozala pe candidat. Et ouyo, on voté en tout ça pas visionnaire. Mais on se répondre, quand il s'agit de question que Joseph Kabila. Nous répondre yo, pour le statut puisque la Constitution a prévu que tout président élu est sénateur à vie. Donc pour le statut puisque les kasi statut yangoan. Kasi statut yangoan. Kasi statut yangoana. Statut yangoana. Est-ce qu'il y a la sénateur à vie après 2016 ou bien boko sala ba manœuvre na bino lokola bo meseni boye boningaka ko tricher boko changer les sous constitution alors to kokende na ye jusqu'à l'infini. Wana za raisonnement bato balia kamamber ba ko bela café na bango bakanisi ya mwana nde raisonnement malamu non to réfléchir na 5 ans oyo nde to changer Congo nde to bokisa Congo bino bosi bandi ko kena la considération mo stérile. Je ne peux pas répondre à cette question puisque ça l'ordre du jour et ont fait avancer biso na rien na la cinq on tout na ngai la taxe zo le kana Congo bilo que zo le kaboye bo sala ndenge di po peuple congolais a se retrouver bilo tout na la considération des personnes comme il a été un individu. Un simple individu comme yo, comme Ndaï Kalombo, tout comme tous citoyens, nous allons focaliser tout notre État sur une seule personne, alors que tout quand ça va l'intérêt à ma communion. Il y a solo aux grands professeurs, aux ali grands professeurs, aux boy. Je regrette. Aux grands professeurs, au moins ils répondent à la question Anna parce que jour bokoya ko changer ce qui est là au lobby non to ko changer te jour bokoya ko changer au kangama. Yango, de gauche à droite, bon, tu comprendre, yo? Hein? Merci d'abord comprendre, mais c'est ok. C'est ça qui c'est ça l'homme du jour. C'est ça la tina mo ko tout na ngama kamwala, tout na ngama congolais ba na pasi, ba ko assurance maladie ndenge nini, ba ko sala mo c'est ça la préoccupation, ils ont préoccupé ba congolais lelo. Bino bo fali na poto bo le kamambe, bo meli café, bo meli tibie. Nous sommes toujours affrontés souffrance à peuple congolais au quotidien à tous les Arabes. Donc, midi pour quand nous sommes pour retrouver vie normale. Moko ezalaki na état nini. Et là, tout le monde dans la poto va qui m'attend à Mobutu. Mais bon, on dit ma bateau va tika la qui en amboka va bundi tanga Mobutu. Va bundi ti le lo pombo ke bana ko changer la ta muke muke. Parce que vous avez le babilo là. Vous avez la réalité amboka te. Les 5 ans à venir au Moniango, Ndengenini, Tosalipe, Tolobipe Makambo, ya Etienne Tshisekedi, ya président Kabila, Totalanano à venir à Mboka Nabiso, Francis Kalombo, les 5 ans à venir au Moniango, Ndengenini. En tout cas, on a croyant dans l'Imaranzambe, 5 ans à venir, nous sommes à Nzamba Souma, Bakonjo va vous diriger ou va vous diriger pendant 5 ans, tout ça là. Et qui mène à un espoir. Au vu de l'Embo qui ont évolué, c'est vrai, il peut y avoir des ratés. Ce n'est pas par une baguette magique. Mais j'ai confiance. Je sais que les hommes et les femmes qui ont été élus cette fois-ci vont faire un effort pour faire changer les choses. Il ne faut pas, au beau Sanake, il y a à peu près 10% quand il y a des députés à Karamoto Bazongi. Le reste, c'est peuple à balayer. Donc, il faut penser que les gens qui m'ont quitté, pas les ministres tombent, les gouverneurs de province tombent dans une élection, quelque part, il faut mourir baquet. Les gens qui paient abattoir pour avoir une politique où le peuple a sanctionné. Donc, il y a à peu près 10% parmi les alors ceux qui vont revenir comprendront que à spirale, il y a démocratie, on va tourner, et que ceux qui ont les populations, on peut ça, on va et il faut là-bas, la 4 à 10%, en tout cas, je crois que 80% parmi eux
c'est des gens qui se sont rapprochés de la population et qui ont lutté. Et parmi eux aussi, certains qui ont échoué en 2006, qui sont revenus aujourd'hui, qui ont eu la chance d'avoir, c'est des gens aussi qui se sont rapprochés de la population et qui se sont battus. Donc, personnellement, je pense que c'est vrai, malgré qu'il y a quelques ratés, malgré qu'il y a quelques issues qui n'ont pas fourni, mais en grande partie, des interpellations pour la mission d'autovision qui a voté sur le Parlement pour travailler autrement par rapport à tout travail qui est en législative à Liboso, les Zalaki, Biloke Zalaki, peuple na Bissopé, à son maturité, à mon mission pas à travers l'élection, ok, à député Bini, malgré qui n'a malgré mais peuple à comprendre que eux a fonctionné pour la masse. Oui, au lobby et le komoko ya solo Francis Kalombo yango na limaka to sala interview na yo peuple à punir ba politicien belé hein neti et pas na biso na Maniema ministre des Affaires étrangères a tombé. Comment expliquer changement où il y a peuple cette fois-ci le peuple a effacé les tableaux? Alors, il y a des combattants, ils ont une image où on va balayer la population. Il y a des combattants où on va bimim balo, on va bimim benda. Donc, le peuple a fourni qui va puisque le peuple a promis qu'il peut balayer les tableaux. Alors, bandi ma biso, va voter biso, va appeler moi minimum à respecter la biso. C'est ba moni biso, va traiter biso, va candidater puisque le peuple congolais a moni biso, va collaborer, a moni que vraiment toi va vrai représentant la bango pour tous la bango. Quand moins de 10% reviennent. Ils ont été choisis au donc il y a des sabango, des combattants, des poto que oui, vous voyez quoi attaquer, mais vous devez respecter bango. C'est comme ça que nous avons fait le coup. C'est bien vous respecter les choix du peuple congolais au hasard dans le Bokao. Nous avons l'idée au nom du peuple. Aujourd'hui, le peuple nous a choisi. Faut bango peut pas respecter biso en tant que tel pour pouvoir faire fonctionner Mboka. Dans la musique à Mboka, biso nous vivre au quotidien misère, il y a malheur, il y a peuple congolais. Donc faut pas y aller là quoi. Donc là on a aussi ngalayo, le coup là yo lobby effacer les tableaux et que le peuple a effacé. Donc bah on va bimi mbalo va respecter. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Le peuple doit atteindre maturité. Petit à petit démocratie ils ont gagné. Mamboko bofandi et ça là siècle. Biso pesa début na biso. Tozo kende peuple a robeta libaku to telemi, c'est une robeta libaku a telemi, si un jour tu auras au salé l'eau la bisopé et go fanda et go kende malamu parce que c'est toujours de la raba salé la biso, bala qui sera biso, tout la raba tout ce tu ressens la pelo malonate et moi je suis fier de constater que le peuple congolais malgré tout ce que les gens disent, au lieu de s'en que ma ministre na bazanga yimbonga au corrompre, au lieu de s'en que ba biko debele ba député na bazanga yimbonga au corrompre to ya ko sala boina bo me ba kuei. Merci beaucoup, Francis Kalombo. Bandeko babolingo na bandie de bino mokubo uti kolanda honorable Francis Kalombo ndenge nini ya uti koviano la na bamituna na ye pe azalaki juste et clair. Pe tokozanga te pona kopesa lisusu message oyo ndeko oyo honorable Francis Kalombo asalelaki passeport. Tango ndeko wana abengaki biso mokolo mwa lobi tolobaki ete tokosala émission ya honorable Francis Kalombo mokolo mwa lelo ndeko wana alobaki ete tomeka koyebisa lisusu na honorable Francis Kalombo kopesa ye ba merci ya mingi na ndenge asunga ye na likambo ya passeport ndenge nini likambo ya passeport etungisa ye me andimaka te tango apesi makambo wana epai ya honorable Francis Kalombo pe ndeko alobi ete azwa solution na ye pe biso moko bandeko tomona passeport yango ndeko asalela biso kopi na yango atindela biso pe tomona yango effectivement ndeko azwa passeport na ye vraiment tolingi tozalaka na badepute ya boye oyo bazali ba homme de parole oyo soki ayebisi yo likambo en tout cas il faut omona et se réaliser bato lokola ba honorable Francis Kalombo. Ezali tozali koloba yango pona flatérité bandeko babolingo ata tango ndeko apesaki biso ba makambo na ye ba numéro na ye ya passeport po ete bakende kosalela ye démarche tango totindaki yango epai ya honorable Francis Kalombo tozalaki na kobanga mingi ete likambo yango ekende kaka boye sans suite mais eloko ekamwisaki biso bandeko babolingo tozali koyebisa bino un mois ezalaki ebele pe tokamwi mokolo oyo ndeko abengaki biso alobi ete passeport na ye ezali deja na ambassade mais tondimaki te nde toyaki komona ete
honorable asalelaki parole na ye yango ete tozali koluka tozala na badepute ya boye oyo bazali kosunga bapeuple po ete ntango bapeuple bazali kopesa bino mpe confiance bino mpe bopesa confiance wana epai ya bapeuple yango ndeko alobaki na biso tozanga te kotransmettre lisusu bamerci ya mingi po ete mpo na ye akozangaka te kotika ata mokolo moko kosenga yo merci na oyo osalela ye po ete likambo ya passeport alobi ete etungisi ye mingi mpe eratise ye bamakambo ebele mais grâce ya honorable Francis Kalombo lelo bamakambo na ye nyonso tu ezali en marche mpe alobi ete tosengela ye bamerci lisusu ya mingi epai ya honorable Francis Kalombo mpona lisungi oyo asalaki mpona ye amonaka yango lokola ndoto mpe akamwa mingi po ete na maloba ya pamba oyo aloba na participation oyo participaka na émission na biso mpe alobi ete namekaki kaka natala soki likambo yango ekokosimba me alobi ete oyo honorable Francis Kalombo asala mpona ye aza kosenga bamerci mingi mpe alobi na biso toloba eloko oyo tobosana yango te alobi ete na mabe nyonso oyo aloba mpona yo honorable Francis Kalombo asengi yo olimbisa ye ayebi ete ezali makambo oyo tokutanaka na yango na mokili na ndenge ete bakoki koloba likambo ya moto okomona bato mosusu bazali kokosa bato na kombo ya bato na ndenge ya mabe po ete koyinisa bato me lelo ye moko amoni yango ete ozali moto oyo bato ndenge bakaniselaka te oyo mpe ndenge bato balobelaka te ozali moto oyo po ete moto ayeba yo malamu esengeli moto aapproche yo po ete ayeba yo voilà wana ezalaki message ya ndeko oyo honorable Francis Kalombo asalisaki mpona problème na ye ya passeport mpe ndeko alobi ete topesa bamerci ya mingi alobi ya kotikalaka jamais kozanga kopesa merci à chaque fois soki occasion epesameli oyo toyebi ete tokoyamba ou bien honorable Francis Kalombo merci na ye ekozanga te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na bandi ete boyiki kolanda makambo nyonso esili kolobama mpe tosengi na bandeko oyo bakozala na contact na bafrère Ntsasa oyo ya sango malamu bozwa contact na biso bokomela biso po ete tolingi toentre en contact na bango po ete tozwa rendez-vous oyo tokoki kosolola po tolingi tosala émission na bango mpona bandeko ebele bazali kotuna biso bamituna na oyo etali bango nde bazali mieux placé mpona koyanola na bamituna wana bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino mobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci